Bandeko na ngai napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu Mama Deline nazosala deuxième partie ya video oyo ya spiritualité ya expliquer makambo oyo na bandaki expliquer lobi nde nazo continuer yango lelo. Mbote na bino batu nyonso o bozolanda ngai na ba video oyo. Mbote na batu nyonso o botiaki ba commentaire na video oyo nasalaki lobi. Merci Nzambe amona moko na moko. Nzambe amona biso. Nzambe aza na biso na video oyo Saint-Esprit aza na biso. Ezala ngai te naloba me yende aloba po ete bana na ye bayoka quelque chose ezorute epai na ye. Na komba tata mwana pe ya Molimo Santo. Lobi nasaki video nakomaki partie 1, saki numéro 1 ou eza numéro 2. To bandoke na ona ba numéro po batu baye baka o ya tali na o nanu atali te. Bolimbisi. To bandoke na ona ba numéro ko tsaka ba numéro po batu baye ba o natali o nanu natali te. O eza numéro 2 lobi na expliquaki ndenge pourquoi tobe la kamoto a Molimo Santo, ndenge tobe la kamoto a Molimo Santo eza nécessaire na ba prière na biso ya chaque jour. Le nyonso le tozo bondela to bosanaka kobe la kamoto a Molimo Santo te. Pona exemple on a pesaki lobi na makambo expérience na kutana nango. Mwa sana lobaki alobi na okota na ndaku na ndenge nini soki yo ozwi moto otie na ndaku na o. Nga na okota ndenge nyo zo bananga na kota. Na okota ndenge ni po ndaku nweza moto makaso yo tie. Mem mkolo yo okobosa na otie moto te. Mkolo wana ndengai na kokota na ndaku na yo. Ozomona. Siko nge loba. Pona biso foto comprendre que moto a Molimo Santo na ba prière na biso ezangaka te. Kotiaka moto a Molimo Santo na bandaku na biso eza très important po mkoyo kotia te bangole baoya bakuti malili. Ozomona do nge loba ke lokwa ya loba ki mkolo kobosa na otie moto te na ndaku no na okota. Do nge loba ke moto fo ezalaka chaque fois kaka na ndaku na biso ba moto fo ezalaka. Bolimbisi, moi kosko ezo déranger. Do ba moto fo ezalaka l'air nyonso na bandaku na biso le tozo bondela. Il faut totia ba moto. Po papa Dida lobaka, ma bondeli oto salaka eza lokola moto amba bakoni. Soko otie bakoni na moto, moko fo yaka, elinge kufo pupoli. Bakoni esili ozo bakisisu bakoni to makalo bakisi po ekufa te. Ozomona do yango moni le nyonso tobelelaka ezate ko le nyonso ka tobela moto chaque fois na moto te foko belela yango po mko tokotika ko belela yango ekozala mabe makasi po mwa pe moto epela ezate nde mwa mosana lobaki mukolo kotia moto te ngai na koya na kokoto ko mona o na osala yo. Ozomona ndenge pe batu wana oyo na yebisi bino na video wana na osa rappel mo mke na video numéro 1 ndenge pe batu wana balobaki na mwana mwasi wana wazaki camarade ke yo fo yaka mikolo nyonso awa po lokwa yo bozane ville moko okofuta na yo ozana besoin essence te. De esika na comprendre ke essence bandoki eza makamba solo bazana besoin essence po na ko voyager. Toyoka ba témoignage ke essence wana ezaka makila batu. Do bazwa kampe na facilité te. De le ba perdre makila ya batu ba perdre essence na bango bazana posele ba ye koloka yo ba koka quand même koloka yo. Ba yebisa ki ba bile to yaka kuna to kutaka swati moto, swati makila, swati mai. Na ndako wana moye kutu place otia lokolo ya te to kota. So pe to kuti moto ezate makile ezate mai ezate wana ezake to kotaka. Le to kotaka, le to komaka na to kutaka ye pe na mbetu azate.
na mbeto azalaka te. Donc yango to comprendre ke bakutaka pe makila yango mpe totiaka pe makila na Yesu pe na bandako na biso po protéger biso po tozalaka kozingama na makila na Yesu moyeba pusana ya te. Naza na batémoignage ebele ya moto ya Molimo Santu toloba na moto ya Molimo Santu eza tellement ebele le na saki video lobi après na kanisi yaki ebele na betela bino pe presque o na yebisa bino ke ezalaka na bademo momi bale bazalaka kofanda na ndako wana moto o azalaki kofanda na ndako wana avant alongwe bademo na ye batikali biso tokota na ndako wana bo se souvenir o ezalaki so na lexika loboko na kotana na osanti bato mbale babendanga loboko espace wana bato bakoza te mais kota mbeto pardon bazobendanga loboko nde esika sikoyo mukolo mususu le kaka nazo ndeka na bondela po banda 2002 baloba na nga bongo ke mukokotia moto te toya okota mwa mayele nga na bondela na bela moto te na ndako na nga jamais il faut kana tia moto na ndako nde sikoyo na bandaki na nga pe kaka kotia moto na ndako to bonde na ndako tokotaka sika nzambe moto na oyo na beli moto ya Molimo Santu na ndako oyo protéger biso na ndako o moto ya Molimo Santu ala après sikoyo nde mukolo mususu torumelaka mondamu na ndako tokotaka ata ba 3 mois 4 mois nde mukolo mususu na bondeli pe na tie pe moto nde na mona ba demo mibale wana o bandai ko bendanga loboko so loboko na ngele kika kota mire dindi kote wana bobika na coin mire ti lokwa ngalala na coin mire loboko na nga soki ekeboye na ndola na coin mire loboko so ekeboye na osanti bato bazo benda bawela loboko na nga me na osanti pe bato mibale nde mukomsule na bondeli bandeko na nga na sisika ko bondela boye natiaka mutu boye na omona nga na telemi nazo santi no bato na couloir bazo tambo na couloir nga obanani on bana couloir nde na lamuki na telemi mezaki ngai te zaki esprit na nga elamuki eke kotala na couloir le na ke kotala na couloir na moni de bademo bazaki be squelette de bato baza be squelette mais ezo be squelette ezo loba be squelette mibale ezo loba bazoloba baotamboa couloir nyonso wana bakei bazongi eloni baoloba na mabona mwete moto tozozika ndako moto makasi ndako moto tobima moto eleki na ndako tobima be squelette mibale ezotamboa na ndako ezoloba ebima moto eleki tozozika tobima nde esika sikonga na bi beskelete ezoloba natuni bango abi boyi kokotela ndeni nde siko bayebisi bango wana na molimo na otuna bango nde siko bayebisi nga balobi biso tozalaka banda kala toza bademo base présenter pa na nga base présenter na yebisa bino vérité base présentaki balobi ke toza bademo biso toza bademo tozalaki awa avant bino bokota toza bademo o batia biso pona ko kontrole vie ya mutu oyo azalaki na ndako liboso batangeli nga kombo ya mwana mwasi azalaki na ndako wana toza bademo oyo tozalaki na ye oyo tobandeki ko kontrole ye scolaire ya longwe na ndako akei biso siko tomikendelaki te place ye akei bino boye kokota le bino siko boye kokota awa mbala moko esala biso ke tokangama kaka ndako oyo botiaka moto makasi tozala na moyen kutu akovivre te yango na place ezaki malili ezaki ka na nsima mbetu kuna na nsima elo siko na kamwaka bandako na biso totiaka moto ezala na bacoin mosusu ezalaka malili si na lobela omwa babatami na coin wana o malili ezalaka yango moni le tozobondela tolobaka ke nazotia moto na tous les 4 coins ya ndako na nga na bapiese nyonso na ndako na nga na toilette na otia moto na couloir nazotia moto de sujet wana pa na nga eruta a partir ya bademo wana a partir ya bademo wana le balobaka ke biso moto ezalaka na ndako tozala na place te ya ofanda na ndako oyo yango moni kaka place ezalaka malili na ndako oyo
eza na sima mbetu omoni mbetu nde ezalaka mbetu boye na coin mire na coin mire kuna babi na sa mbetu kota coin mire wana ezalaka malili nde place wana nde bango babatama babi babujaka kutu te babujaka te na tuni bango nde loboko na ngai lere banda odinda kuna bino banda obenda ngo tozalaka kuna totia ndako na biso place wana tofanda tokoka kobima te mpo ndako ezalaka moto makasi mais lelo tocomprendre te moto ekomi ti place wana moto obotie na ndako lelo ekomi ti place oyo ezalaka malili yango wana tokoki te toluka nzela tobima bandeko na nga bademo soki bakoti na ndako ya motu bakota na facilité mpo babima babungaka moko nzela mwa bazoyeba te nzela nini bakobima yango biso tobimisaka bango lero ozobela na tie moto ya molimo santu moto tolobaka yango na monoko na biso moto ezikisa milimo nyonso bademo nyonso baza awa bazika bayamba moto epi tokompletaka babima dole biso tozotia moto wana tozotia moto tokende na makambo oyo na olobela moto mpona koboma ubie moto ezikisa le yo lobi ke moto ezikisa ubie moto eboma ezikisa bango kozikisa mutu akozika mpe kozikisa mutu mpe mutu akufi ozomona mais la majorité oyo nga na mona makamba moto ya molimo santu na mona ebengana ndeti wana bademo wana balobi ke lelo moto botie na ndako elekaki makasi ekomi ti na coin oyo ezalaka malili sa mbetu wana ezalaka malili me moto lelo ekomi bandeko na bondela na ngai te ke moto ekota ti na coin wana ekota boye nayeba ekutu te ke oyo batiaka moto na bacoin nyonso ya ndako natia moto boye nayebaki wana te na banda oyo baka moto ya molimo santu ekita na ndako oyo eprotege biso ndako oyo epela moto ya molimo santu elo na nda olobaka yango wana mais pourquoi moto jour wana ekotaki ti eke kokoma ti esika oyo ezalaka nango malili pendant soki 3 mois ou 4 mois place ane ezalaka moto te ezala malili nde bademo baprofita bafanda place ya malili mpo moto bakokaki yango te donc elingi elobake seke nakotaka jeûne et prière ozomona lere ozokota jeûne et prière ezomatisa niveau ya moto na yo nazoyebisa bino bandeko na nga ndeka tobondelaka boye obondelaka na yo mais ekomi na temps oyo okomi jeûne osali jeûne et prière mais kaka même mabondeli oyo ozobondela eza oyo obondela abanda kala même mabondeli wana ekomi na puissance mosusu ozomona ekomi na puissance mosusu niveau ya puissance oyo mabondeli wana ekomi ezomatisa pe moto nalobelango na bavideo ya makambo na oloba awa ezomatisa pe moto niveau ya moto no quantité ya moto na yo qualité quantité bamoto na bamoto ezali ya bandeko na nga bamoto mosusu ezopela okopusana ta pembeni te opusana ta pembeni te dona musika kaka ezozikisa yo don nano ozwi moto te me ozozika po moto wana eleki makasi soko biso bana nzambe le tojenaka nde bamoto ekoma makasi ekotaka tina automatiquement le tozobela moto ya molimo santu na temps oyo towana bajeune na biso prière moto wana ekozala makasi ekokoma tina bacoin nyonso oyo ezalaka malili na bandako na biso yesu masiya alobi na biso milimo misusu ya boye ebimaka na nzela na jeûne et prière ndenge moko na bademo mosusu bakotela biso na bandako bandeko na nga po babima misusu ozobondela ko beli moto babimi na bango bakoki te babimi me misusu baza doki moto oyo ozobelela ekoma na niveau te ezikisa bango po bakima ozomona do yango na nde siko na comprendre ke le nga na belelaka moto na tondo bela moto na ndako ebandaki kokizana nango na ndako me ebandaki kokoma na coin wana te me mukolo tosali ma jeûne et prière dokwa na jenaki
na saki je na ebite soki ya 3 jours soki ya combien de jours nde esika moto ezaki na niveau ya makasi elokalize tina bademona kolokalize kote ekomi ti ndaku mobimba esika bademon babatamaki bamonaki apio ezalaki siko moye bakontinue kobatama ya te moto ekoki te babimi bazoluka nzela ya kobima bazoluka nzela ya kobima bandeko na nga eza na banzoto na biso bademo bakotaka na kobeta ngo sina beta musume na kobeta na bakisa mwa bapoint mususu yango wana tozobela moto ya molimo santu na banzoto na yo pe fo kobelaka moto ya molimo santu ekota na nzoto na nga elokalize esika demo moko aza na nzoto na nga na ndako na banzoto na biso bademo bazala bensima ya bademo pe efandaka na banzoto na biso na lobelango donc eza très important kobenga moto ya molimo santu na ndako na yo moto ya molimo santu na nzoto na nga elokalize esika nyonso bademo bafandi na nzoto na nga bazalaka kotia tembe te na lobelango oyo nazolobaka po toyeba le toobondela basuje oyo tobanda tozobondelaka nango tozomona moto ya molimo santu eza na ndako na nga yango moni aparti ya bademo wana nde na comprendre kotia moto ya molimo santu na bakoin nyonso mukolo mosusu mpe nayebisa bino nazobondela nazalaka na jeune nazalaki na retraite ya 3 jours na salon na nga na kangama na salon na bima te nafukami heure ya priere ekoki nafukami na obondela mbala moko motema moko ebi ate napusana nafukama bien le napusani wana namona maboko moko esimbanga na kitambala ezobenda nga boye epuis mutu alobi onde mutu atelemaki na coin na nga na wana nga naza jeune priere na nino naza na retraite ya 3 jours nga moko nakangami na ndako nasali retraite ya 3 jours kale nafukami na samba ya air appuye ekoki na bi nafukama koto nde ezalaka nafukamela nazala lese ka nde napusani wana mongongo elobi namona maboko na santi maboko moko ezobendanga kitambala ezobendanga na kitamba ezobendanga boye nde siko ezoloba osali bien ndenge opusani awa osali bien nde opusani awa do ezalaki esi mbimba se ekotaki nga na ndako ekotaki aparti ya telefone na yambaki à partir ya telefone na yamba mwana mwasi mona telefone makambo tosolola yango soko okoti bagene priere éviter na ba telefone bandeko nanga mwa mwasi na yambaka na telefone mamu tosololaka ndele etiko na santi maboko moko ebendi nga boye na osanti mwa mutu ina yango zobenda nga boye mungongo pe ezo bosali bien ndongo pusani ya pona zwayo ebenda nga boye na sa boye nakumbu na Yesu Masia nzoka ndele babendaki bongo bazwi mbala moko moliso pe molimba babenga oni âme bazwi mbala moko ngai âme nanga eke na prison spirituelle zomona bazwi molimo na nga nde babendaki nga bongo bamemi nga na prison po baboma nga na betela bino o nakendai na prison wana lokwa tolobela makambo wana te tokotisa ngo te boyebi lisolo wana ki nakende ko se trouver na prison spirituelle kuna balobi yo moko mtolobaki yango ke yo olingo kufa na o siko ba ye na ozo tchatcha matata boendeni o na yebisa bino prison moko kuna prison bakanga biso tolataki bilamba ba prisonniers ezaki ba chemise à manche longue na ba sous-vêtements kaka taka chemise ko na sous-vêtements ko nga na okitsa kitsa ngo boino bato bolanda nga boyebi babona sika na ebite to bandozongela mamususu apona babona sika yango mona oloba boy donc mukolango yango na sikoyo vraiment yango susu esalanga pona banda kotia ba moto na ba coin nyonso ya ndako ndeko nanga okoki kotia moto ya molimo santu na ba coin ya ndako na yo mais l'étile que ozokota mabonde ya hygiène et prière te moto no ezape makasi te ezana milimo mususu ezoregistre devant moto oyo tiaka po milimo wana eza plus fort ezosenga yo fo o gêner jeune moto musu ya 3 jours ou bien jeune molère obakisi sous 3 jours likolo yango lero oza na problème moko osali jeune a journée moko esimbi te 3 jours faut ko mataka na olobelon pourquoi faut ko matisaka mikolo na ba jeune na olobelon na video ote meto olobelon sikoyo
donc ngeloba ke ba moto musuto belelaka moto na tie moto na ndako letike l'air ozo gêné te besui o ezo telema wana ezo registre na moto na yo moto na bakwen nyonso ndako moto ya bakwen nyonso ndako esprit o ekoteli eza plus fort ezo senga yo oza pe na jeûne et prière yango moto osala ba jeûne ndeti biso ba o nzamba loba 2 fois na semaine po bitumba eza makasi mais na bato mususu ata journée mo na semaine journée na ngai ya jeûne o lokwa yo oza na jeûne ba moto oyo belelaka le nyonso yo bondelaka to comprendre makambo ba moto oyo belelaka le nyonso yo belelaka moto ya Molimo Santu na ndako na yo na journée oyo oza na jeûne ozobondela ozobelela moto ya Molimo Santu moto wana ekokani te bandeko na nga moto wana ekokani te moto ya heure yo oza na jeûne et prière moto oyo ozobelela eleki makasi koleka ba moto oyo obelelaka le ozala na jeûne et prière te yango ndeko nango ozolanda nga soki santé eza bien luka ata soki santé ya bien te oluki façon mosusu ya osalela jeûne et prière ozolia na yo me obi naza na journée ya mabondeli osali kaka quelque chose ya moke nzambe omona yo mais oconsacre journée wana epai ya nzambe ozomona journée wana natangaka bible na nga mingi nasolasola na telefone te nasalaka boye te nasala boye te eza très important po journée wana le ozobela moto ya Molimo Santu eza très puissant le ozobela makila na yesu ekozala na puissance makasi nasi bokomprendre mamna oloba po eza na bato mosusu na bela moto ya Molimo Santu me mari de nuit akotaka kaka na bela moto ya Molimo Santu me mari de nuit amona moto wana te donc ngeloba ezosenga o gêné osala jeûne po jeûne wana le robela moto ya Molimo Santu moto wana eza na nguya makasi ozomona eza na nguya makasi yango moni ba jeûne o ba période ya ba jeûne o to osala mabondeli o to osala ezozala très puissant ezokangola bato ebele pona nini po toza na jeûne et prière moto ya Molimo Santu ezala makasi bandeko na nga ezala mokolo mosusu na betango mpe kaka na baninyo bose souvenir baobolanda nga nalala nayoka bato na libanda baoloba mibale babi toye awa me ndako yango moye tokota eza te po moto eza makasi na ndako yango wana o musu naza makamba moto ko naza so na bina luka nka moma oyo nakobimisela bino ebele ona yoka makamba moto bato mibale baye libanda balobi toye fale tokota na ndako yango me moye tokota eza te baosolo ndie na telefone mingi esala bongo ondia toza ame moya kokota te mbala moko so bato yango bayebisa bango me na oyoka oyo baoloba te donc totindela bino démon oyo aregistraka na moto donc bango siko batuni question nayoki kaka question batuni otinda démon wana démon na akoregistre na moto oyo aregistraka na moto oyo mokolo ngo nde na kamwa eza mpe na badémon oyo baregistraka na moto elekelanga nga bi seigneur bosoki boye sikoyo ezela ndenge nini de démon aya démon na bandeko na nga aza mokuse 30 cm molaya démon na boye donc aza 30 cm molaya démon wana nazomona sikoyo esika nga nazali nazoyoka bato nde baoloba me nazolinga nalamuka nakolamuka te nazolinga nalamuka naolamuka te ozomona nazokoka kolamuka te nakomi béton nakomi paralysé poni nakomi koyoka makambo oyo ezoleka na molimo donc moye nalamuka eza te nakomi paralysé namona démona akota donc aregistra mpe na moto akoti
adetwisanga nzoto na nga mobimba bango siko baotinda ye pa azoloba demo moke azolekalekaka na nzoto na nga boye betetatete azalaki na nzete mobo ezalaki lokola biloko oyo ndeti lati te oyo wana mosusu wana oyo tondosala na Kinshasa babina beta ye nzete wana na motema namoni ye mpe na motema tatata azobeta nkabwe babi kende tina bapanzi na ye papa azobeta kende tina babrin na ye kende tina bapumo na ye misu na ye mpe aye mpe namoni ye awa telemi awa abeti ngani na misu mpe ekufi cerveau na ye tatata abetanga partout demo wana enregistre na moto donc yango tozoloba likambo moto ya Molimo Santu donc eza na milimo oyo enregistraka na moto pourquoi faut enregistrer na moto pourquoi bademo mosusu baenregistre na moto ya Molimo Santu bandeko na nga yo soko ojenaki na yo ozo respecte gene na yo obeleli moto ya Molimo Santu na gene wana bandoki o baye po bakota basala o mabe bakoki te bamoni moto mais Satan le diable atindeli bango démon o akoregistre na moto le bakoti na ndako na yo soki yo moto na otiaki yango na niveau ya spiritualité na yo na niveau na yo yebaki bitumbani eza su yo te moto obunda eza su yo te bakoki kobundisa biso na niveau ya likolo te koleka biso na loba yango wana siko batumboli nzambe ye moko moto otinda ba ange ne omoni sika siko ba ange bazwaka relève o comprendre po yo osali o nyonso kokai kosala obonde na jeûne prière na yo obeli moto ya Molimo Santu lero ozo gêner na yo deux fois na ozo kaka exemple na nga le nazo gêner na nga deux fois na semaine nazo bondela deux fois na bela moto ya Molimo Santu na ndako na nga donc ezokota na puissance nyonso moto wana le nazo gêner te na beli moto ya Molimo Santu c'est normal po na gênaki na nga ozomona sikoyo bino boyi kokotela nga démon enregistré na moto o nga na tie na ndako na nga sikoyo esala ndeni na olonga te lokwa na olonga te na kawa na sikoyo eza lisusu si problème na ngai te ekomi problème ba nzambe ye moko fatinda ba ange na ye fasala oyo ya kosala ozomona fasala oyo ya kosala ponga wana na comprendre te bango bayeba koki kokota te na moto ya Molimo Santu mais batindi démon akoti a détruit ngai nazaka ya kolala bongo so na bina soki miso ya Molimo na fongoli miso ya Molimo ezofungwama mais miso ya bomoto boso na bina lamuka na miso ya bomoto ezolamuka te so na fongoli miso ya bomoto nazomona te mais miso ya Molimo ezomona nde na yebisaka bino ke nayaki komona nalalika wana na comprendre po nayoki conversation na bango nyonso balobi démon alera abimi abina sali mosala kitoko na bebisi baorgane na ye nyonso nde mbala moko bato wana oyo batinde bango démon oyo bazali bando bando koyebisa démon sala boye ezongisa boye mbala moko balobi ok donc ndenge ezaka bon na ntongo lera olamuka kaka mobali na aomona ke azoloba ne likambo azoyoka te azolamuka te baobenga ambulance mbala moko akota na koma ndenge akota na koma mpe 3-4 jours akokufa nga siko nayoki bongo esika nazalaki nayoki pasi nga binzambe na badetruire nga nzoto na mobimba mpo nakota na koma moye mpe nayebisa nalamusa papa Didier te mpo eloko moko te ezosala na nzoto na nga ni loboko kotelemisa ni munoko eloko moko te ezalaki kosala mais miso na nga Molimo ezalaki kosala munoko mpe Molimo ebandaki koloba nde nayaki komona mama na biso abimi wana nda bando simba ngi mwana badetruire yo nzoto mbanga mama babebisi nga salisanga badetruire nga nzoto mbatala balobi ke na olamuka te na tongo kaka na kota koma
mama simbi simbinga mama sunganga mamango aikolimwa mama abotanga kufa alimwe lera alimwe minute eleka mingi te namoni mama mwilu na liputa ne na tola bimi wana lera bimi wana natali eboye na localiser kiza mama mwilu ngai mama mwilu sunga ngai tala nde basali nga mama mwilu asimbi ngai mwana badetui mwana kama loba mama pe ando ekoloba mama pe ando bi badetui mwana badetui nga mama sunga nga ke mama mwilu pe lera bimi na mama mwilu sunga nga ta basali nga mama mwilu asimbi ngai mwana mama mwilu pa ke nde na komona papa Simon Kimbangu oyo ya liputa aiko bima lera bimi na sepeli na kati ya motema ngabi wow pona ebike yeso ka bimi na intervention ekata te yeso aye na intervention ekata te papa Simon Kimbangu abimi boy le na teli ngabi wow papa Simon Kimbangu azotala nga kaka walobelo te aotala nga mbamona bi papa Simon Kimbangu sunga ngai tala nde babebisi nga nzoto na nga mobimba leka na lobi bongo wu a changé akomi papa Diangenda la akomi papa Diangenda na bangi na ngabi nani a changé bondeni ne kutala nga bia eza papa Diangenda nde lokwa mikolo mpe nzamba oto oyebisanga bazaka mutu moko nga pe na situation na sani nasengi lisungi na bengi pe na kumbuni papa Diangenda sunganga ta badetui nga pou a changer lisusu akomi papa Simon Kimbangu kiangani na bangi na tali bunga nani a changer bondende na lobi eza papa Simon Kimbangu kiangani na kati na bi nzamba loba bazaka mutu moko na zenga kaka lisungi nde na senga lisungi eleka ki ekoka ekoleka na sengi papa Simon Kimbangu kiangani sunganga tala badetui nga ndazwaka musapi na ye alakisa boye na pandi na nga awe musapi na alakisi boye atuti nga te tika musapi na ye boye ba rayon moko ebimi na musapi na ye wana ezwi nga siko na pandi awa nde nakomolinga gigigigigigigigi na rayon wana ezosaka musapi na etelemaka boye rayon na ezosaka boye nde esika nayaki kolamuka na mukuse po tosukana na mukuse nalamukaka bongo doke nge loba nini yo belela noka muta Molimo Santu sala devoir na yo tambo na kobanga nzambe ozobondela ozobela moto ya Molimo Santu epi ozoluka mwaye oluka ta journée moko ojenaka bandeko na nga suku za na vie ya jeune prière to kolonga ndeni na bitumba wa makasi babundisaka yo siko na niveau na yo il faut ojenaka siko le yo ojenaka te moto na yo ekozala na nguya makasi te ba milimo mususu ekotela ona ndako ekoka kobima te po yo ozo gene te de jeune prière eza vi na biso bana nzambe do fuko jenaka po moto na yo moto na ndako ezala na nguya ozomona moto wana ezala makasi na ndako donc toza na besoin ya jeune et prière soki yo zo jeune no sa moto wana lere ya makasi soki bato bakoti eke baregistre na moto wana seke babundisi seke satan pesi bango ba puissance wa likolo makasi koleka ndenge yo ozali nzambe alingi bongo te ana droit wana te wana sikoyo ba ange bakokota bitumba na yo ozomona wana sikoyo ba ange bandeko na nga bato ebele bayebi kaka biso tobundaka te na molimo bato ebele bayebi kaka ba ange mutu babundela biso bandeko na nga no bovivre makambo ya molimo te yango boyebi kaka biso tobundaka te ba ange ka mutu babundaka ndeko na nga tobundaka biso moko tobundaka bitumba penza ya makasi bobetana pe makofi soki nde babundisi yo na niveau na yo te nzamba ko permettre yo te yo bunda po bayeli yo eza lokola yo oza na ceinture nebi pe niveau ba ceinture onte yo za nanu na poids ndeti 150 bazoka ebundisa ona bato ya ba poids 300 esimba te
Le ba so ba ko bundiso na niveau na ote wana nde ba ange ba kota ka bitumba wana. Wato olobela bitumba. Wana nde yo ko bunda te ba ange mutu ba obunda. Nasi beaucoup comprendre na oloba. Donc biso moto za na devoir no ya biso moko. Et puis ba ange oyo pe ba bundela ka biso baza pe makasi à travers ba prière na biso. À travers ba prière na biso comme ça ba ange na biso makasi bandeko nanga. Ozomona? Surtout ba ange o ba yela biso mapamboli, ba ange o ba yela biso bénédiction. Dezo senga yo fo prière nous a makasi na prière pour ba ange wana ba koma tipa na yo. Ba ko livrer o bango ba ye nango. Ozomona? Donc ngelo bake donc yo faut ça devoir na yo jeûne et prière pour moto amoli mon santo et pelaka makasi et pela makasi pour ba oyo bakoya ko bundisa yo bakoka kolonga te. Ozomona? Bazika penda na moto wana. Tokende siko kolobela kozika na bango leto bondela komoni leto bondela maloba mususu toza vraiment na eza marichité eza pa na makamute ke tokoloba ngo meto oloba nzamba yebi omoni le ozobela moto amoni mosantu na ndako nanga etumba o nde mutu nyonso akoya kokota na ndako oyo poso oloba etumba bademo eza problème te oui ba demo etumba bango. Wana siko nzambe mutu akodeside soki bakufa to bakufa te. Nga na mona ba démon o ba yazwaka moto to belaka bakim babimaka. Soki azoko akobima te azotambo azoluka kaka moto na bima. Nga moko mona na ede na bima na tombola wana. Wa beskelete na tombola na bwaka na tombola musu na bwaka. Na bwaki bango libanda. Ozo comprendre? Muko musu na ebisa bino lisusu esprit wana. Ezaki esprit ya zamba ekotaka na ndaku nanga. Na ebisa bino le nga na bande komona kaso na ladi na salon esprit moko eyaka wana. Nde sika sko na baki jeûne et prière. Na sali jeûne et prière butu mobimba na lali na salon pona conforter esprit wana. Nde ve na tongo ba 6h na mona mutali boma ya salite solo na ndaku nanga. Aotamba zoba moto lelo moto na ndako ekititi na se ba chambre ezaki likolo abi na se ezaka malili na chambre ezaki moto yusu mona mambo mulimo ya compliqué ndako kaka moko o nga na bondelaka nazotia moto na ndako mu esprit ya zamba o ekotela nga na ndako o na ebisaki bino alinga kokoma lokola mari de nuit na nga. Esprit wana ya zamba na betela bino na ba video o eutoleka. Anga koma lokwa mari de nuit nanga alobi akoka ko mata na ba chambre te po. Kaka so te depa escalier na biso moto moko epelaka makasi kuna. Kotali na chambre na ba chambre na biso. Do yazala kana ekaka bina porte ko mona porte kana entraîner to kota ka to tiaka ba place au tia ba sapato wana nde sika ya sala ndaku na ebande konanga. Be esprit sala ka bandaku na biso. Ndaku na obomoni ba crochet wa salite wana nde ba fanda kaka te mo ba biloko na ofanda ndenge nga na mona na kati ya ndaku nanga. Esprit ayebse nga se présentaki abi aza esprit ya zamba. Afanda kana nzoto ya mbatu. Esprit ya zamba efanda na banzoto ya batu. Donc anofanda na ndaku na nzoto ya mutu moko ba bengani ye atelengani azaki na place ya okende te. Ndele azoleka moni porte ndaku na ngezaki ofungama akotaki. Abi kokota na kotaki awa nazala mposa na kota na nzoto ya mutu na fanda. Mais na kokate kaka place na se ezaka malili. Na likolo ezalaka moto. Oh. Na comprendre te ndaku ka moko ndeni na se moto nani. Mukolo nga na sala jeûne et prière. Aloba nanga sali soki 1 mois de ananda kunanga 1 mois fo ya so na bo santé. Mukonga na sala jeûne et prière pour na liba esprit oyo et so na lali na kiti nanga na salon awa esprit moko yaka wana. Eza nini? Nde esika abi moto ezuiti na porte esika na fandaka partout ekomi moto nde na lia fona bima.
nazoluka na bima siko ba moto yango oyo biso tobelelaka na bandako na biso etumba bademo ezikisa bademo me nga namonaka bademo na bazikaka te mpo bakufa totumbi bango moto etumba bango moto ezikisa bango me moto wana ezoboma bango te bazoluka nde bakima mpo moto eleki ozomona bazoluka nde bakima mpo moto eleki abi lelo moto ekomi makasi ntina se awa yango nazokoka te nalingi nabima yango nayebisi bino bakotanga na bango so bakoti soki alobi ke nakuta porte ya kofungama yango nakotaki porte ya kofungama na bavi na biso na bandako na biso porte ya spiritualité ya kofungama eza distraction moko to lisumu moko to distraction moko boye ofandi na théâtre baesprit ezoleka nango fale obondela obondeli te yo wana na théâtre na série banile wana batana tozalaki mingi mpe kopesa yango na basérie na bamakambo mosusu bon ofandi na telefone na moto ozotonga na o motu moye te ye kusoka alakisa nini moye te nzambe amona eka me bozotonga babiloko wana nyonso eza porte ya kofungama na ndako ozofongola porte de mwana alobaki nakuta porte ya ndako no ya ofungama ngo nakotaki mele na koti ezalaki fai na nzela siko leri yo kolala mpo ngai nakota na nzoto ya mutu apati ya rapport sexuel apati ya rapport sexuel wana esprit ya zambe eza baesprit moko très dangereux bandeko nanga abi soki nasali rapport sexuel na mutu nde nakoti siko na nzoto na ye anakomi siko kovivre na kati ya nzoto na yo nzambe ozomona wana explication apesa nga siko lero azoluka asala rapport sexuel na nga mpo akota na nzoto na nga ezosenga sikoyo mpo aza na ndako na biso esprit wana ezalaki na ndako na biso sikoyo mpo alokalize nga aza na mposa kota na nzoto na nga ezala kaka le nga nalali ozomona ezalaka le nga nalali sikoyo ifo asangana na nga nzoto mpo akota siko afanda na nzoto na nga mbala moko esali nini soki kaka alingi apusani pembe na nga muna afo akopie siko mongongo ya mobali na nga fo akopie siko mongongo ya mobali na nga mpo ezala nga lokola na ndoto bandeko na nga bandoto mosusu tolotaka eza réalité ezosalama donc ngai namona ngo lokola kaka na ndoto nakosama mpo na oyebaka eza mobali na nga na mitika me lere nyonso kaka bande kosala soki apusani pembeni na nga okaka mongongo mpenza ya mobali na nga lere akoloba boye so natuni ye question moko akomi likukuma mongabi o nani yo oza papa Didier te pourkui ozokoloba te na kombo na ye somo na pakoyi kuna na lamuki nzambe nanga nzambe naomona papa Didier azalana te esika na yakokomprendre ke esprit moko eza na ndako oyo esala bongo ata ba 5 fois mokomi soki tasimba na lipeka chéri nde mokolo nazwaka décision lokwa pe nayambaka pe bapaya pe mikolo yango wana mpo balala na salonga binzambe na wana esprit oyo ezali ya bato moto ya bato aolala namona mabe moko nabimatanuka na bashambre natanda na se lokwa bato balali ebele kuna otinga na olala nanga problème te na olala yango bandeko na bandako ya bato fo obondelaka bandako ya bato eza na baesprit ezokoka kokota na mokolo ya ndako te mokolo ndako te yo ye wana obondeli no te boya kokota yo mpe ale omemi epa na yo kuna ozomona naoka pasi nga biso mpe nayebisi ye ndeko moko ayaka otalanga nga biso mpe nayebisi ye ke lokwa bazalaki ebele bamisusu balali na chambre bamisusu sikoyo place na chambre ya te me nga bitanda ata na mabele na likolo kuna na chambre ote na olala na nga ana kiti nga sikoyo naobi esprit ole na mata na bonde avant kutu na mata na yebisi tobondela mais
na yebite me na tika esala ke lo mote po après wana nde na ya ki siko kozwa décision ya osala jeûne et prière na lala na salon na kuta na siko na esprit wana boye po so lali na salon banda ekoya nde mukolo na zwa ki décision bande konanga o remarquer esprit moko mabe na chambre na okokima ngote bango nde fu bakima yo onga na kima chambre pona mona non pourquoi zo kima yango nde fu kima yo chambre za yo nde mukolo ona fandana eleka ko ekokai koleko na betaka na ba video wana ozomona betaka na video wana ndenge na bimisaka e do abandi koloba ke moto na bima ngabi na tunye no ba question ngabi obima boete yebisanga oza nani mutaliboma za propre bataliboma solo na zutia kutubu ngabi yobo mutaboy na ndako kote ndeni ça fait 1 mois na zalaka ngabi habita place na fanda yango alaksinga ka na entrée wana place totaka papa basapato na tuni okotela nde apesi ba explication wana nyonso abi abima ngabi ali bima doki po abima ezosenga autorisation na nga po abima na ndako yango le ozobela moto ya molimo santu kolo na tie moto ya molimo santu ezikisa besprit nyonso oyo eza ya maléfique besprit nyonso ya mabe besprit des eaux besprit nyonso ya zamba oyo eza na ndako besprit nyonso bademo nyonso bazika na moto babima bazika babima po bakoki kozika kame bazotambola wana boso moto yango esili na onkasi mwa koswana moko ye mwa likamo ye distraction moko moto ekiti bafandi normal baozika baotamba bakoka kobima te bandeko na nga esenga biso yango tobosanaka te atanga mama Deli na bosanle na pesi sujet yo moko le ozobondela ozokomprendre ke moto ya molimo santu na ndako o ezikisa besprit nyonso ya ndako o bakoka kovivre te na ndako bayamba moto ya molimo santu babima bible elobi na biso bapesi biso autorisation ya koboma te me ya kobengana ozomona ya koboma te me ya kobengana soki esengi koboma wana ezalaka volonté ya nzambe ye moko soki esengi bakufa volonté ya nzambe ye moko bakufaka nga na biso bino na boma demo defwa na maboko na nga defwa na boma bademo po wana tozobunda bitumba tozobunda na bademo bango bazoluka babomanga nga pe bitumba kande esali na kanga moko na panza ebo panza na bimisa bamai moko soki ndeni na bimisa ozomona ezalaka somo bitumba na obetela bino pole tozobunda oyo akoleka makasi aganye muninga aoleka makasi aganye yango mona bitumba ngole tobundaka tozobunda moko yo komona bango baoleko makasi alolobi na pumbwe na kima bango opumbwe kimi bango bakoblandi pe bazio te ndenge moko pele bozobunda soki yo leki bango makasi mona pu bakimi nasi bo comprendre mam noloba bino mambo nga na vivra nazoba makambo o nga na vivra ya nga nazoloba na spiritualité prochaine oyo eza spiritualité do yango na naloba ke do na video oyo eloko na bakisi so na comprendre bien ke leto obela moto ya molimo santo ekita na ndako ezikisa milimo nyonso eza na ndako bademo bayamba moto ya molimo santo bazika babima kobosana kobimisa bango te po bamoto biso tobela na ndako ekote ezikisa ebo nayebi te nzambe alimbisa nayebi te peut-être ngano namoni te ke ebomi bademo ekoki koboma nango me ekozala volonté ya nzambe ekozala volonté ya nzambe moto akomona ke te bademo oyo akufa me ngande personnellement naza na nini te o namona ke moto amoni mosanto ebomi demo na ndako ngande no namona te ozomona ye wana nde en tout cas no namona te namona kaka ezoluka ebima
moto na bima pona moto ozomona le yo siko po ezosenga yo ebima ayusko nde fo bimisa yusko nde fo bimisa ata na banzoto na biso bademo bakotaka bandeko na nga obeli moto amoni monsanto ekota na nzoto na ngai lokalize esika nyonso demo azali na nzoto na nga yamba moto azika bima na nzoto na nga c'est ça nayebisa bino oyo banyoka bakotaka nga na nzoto oyo nayebisa bino ke nzambe elekake na ndako ta batatouage ezalaki na nzoto ya mwana mwasi wana nde esika baserpent bakota ye nga na nzoto ale sikoyo explication nazwaki na ndoto wana ke baserpent oyo bazalaki mature baboyaki kokota mpo bayebi ke moto eza na kati ya nzoto na nga me baserpent mike oyo bazalaki immature bawelaki bakoti moto bakomoluka babima bazokoka kobima te bazoluka babima baokoka te bademo misu bakota na banzoto na biso balukaka biso tolo bato babima yango le ozobondela bimisaka bima na nzoto na nga esprit nyonso bima esprit ya maladi bima esprit ya nini bima bimisaka pule yo ozobondelaka nzambe esunga nga nabika na maladi oyo nasunga nabika bien sûr mais bimisa esprit oyo eza kati no ezomemelaka o maladi ozomona foto bimisaka baesprit wana epuis likambo ya moto nazo complete ka video oyo alobi po lobi toleka na makambo mosusu oyo tolobela makambo ya moto namona mpe yango lisu nayebisa bino oyo na ebandaki koyoka nzembo oyo asalaka na ngonga na ntango na ye alongolaka soni nzambe alola ye nde periode wana bandaki komona bademo ebele bazoluka bakota na ndako me bandaki kokota te mpo ndako ezalaki na moto ozomona ndako ezali na moto elingebake moto wana ezalaki mabondelo tobondela mpe tobela moto amoni monsanto epela yango omoni bazalaki kokoka kokota te bademo balandaka nzembo wana mpo esika ezoyemba mpo bakota na betango dala na bavideo mpona repeta te donc bocomprendre ke eza bongo bamama ebele babengaki balobaki na nga ndeka baconversation toswala na bato bana bazoyembayemba banzembo oyo ya mikolo oyo banzembo moko boye ya bamajabu banzembo moko boye oyo misusu eza pe bien te oyo toyebi basalaka na ngonga na boyeboye bandeko na nga eza grave te le yo obela moto amoni monsantu nzembo wana ebetaka na ndako na yo bana bazobeta yango opekisa bango baoyoka te problème te bademo bakota te mpo yo obela moto tia moto na ndako na yo mpo nga bakokaki kokota te bazomata ebele baomenase porte me bakoka kokota te mpo moto nde mutu ezalaka na ndako ozomona mosusu mwa bazomata moto mwa bakwei mosusu bamati doye banda olekela ndenge wana donc moto amoni monsantu bandeko na nga eza très 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 important mpo tobela moto amoni monsantu na bandako na biso donc na video oyo na complete likambo moto lobi na complete likambo makila na Yesu lobi na complete likambo makila na Yesu masiya ozomona de makambo wana mibale yango nde eprotegeaka biso yango fo ezanga te na bapriere na biso ya chaque jour moto amoli monsantu na makila na Yesu donc moto amoli monsantu donc yango na olobe ya moto amoli monsantu epuis lero tozobondela pe il faut totiaka nzambe salanga moto na epela tutoto na nga moto na onakoma moto le bato mabe baoya koluka nga bakoka kopusa na pembeni na nga te esalaka nayebisa bino nakenda na ndako moko boye le nakoma na ndako wana bato oyo bazalaki koluka kosala nga mabe na ndako wana bakotaka na bango le nyonso babimaka na bango mpo na ndako wana bato bazalaki vraiment na kosambela makasi te le nga na ye kuna nde nayoki nzambe ayebisinga na litoyi bayebisinga ozokufa na betango mpe kaka na bavideo ozokufa nzambe abinanga soki okozala na distraction na journal lelo okufa soki na journal oso oza na distraction ndenge kaka oyoki nayebisi ozokufa ekokisama okufa kozala na distraction te na journal lelo
wana nazalaki mopaya na ndako wana naosala 4 jours na ndako wana bato premier jour le na ye bato wana bakoti baye batemi pembe na basepeli babi na ndako nyonso tokei tokokaka kokota te barepete kaka nayebi te so ezalaki meme bato oyo bande koyela nga na ndako nayebi te oyo bayaka kogangela mwa mwasi wana ayaki abenge bongo babemamba makila essence na bango esila mpo bauta mosika bandeko na nga bakota soki 4 ou 3 personnes 3 boye soki 3 bien 4 batema liboso na nga bazosepela na ndenge moke te babi na ndako nyonso toke tokaka kokota te swati moto swati makila swati mai ya mai nde naza na expérience nango te me kaka koyoka nayebi te pourkui mai nzambe kaka moto ayebi naza na expérience nango te ya olobaki mai pourkui mai donc me bango bazoloba kaka makila mai na moto nde mbala moko babi me so mpe tokuti moto te makila te mai te tokutaki na mbeto azalaka te me awa na ndako lokwa tokotaka tobimaka nde tolingi tala lelo tokuti epi bayebisi biso osala 4 jours awa donc réellement mpe funa sala 4 jours wana ezalaki ka butu ya liboso funa lala wana panda 4 butu bato ngo balobi yango nge esika nazalaki nakomi paralyse na baka nzambe nanga sunganga nzambe nanga sungango banani o banani nayoka bango le bazokota to 4 personnes bakoti 3 ou 4 so na bosani te bandeko na nga nde esika nga nayobaka nzambe sunga balobi bongo mosusu abi tozwa ye ka sikoyo tokende na ye mosusu abi totike nano asala 4 jours tozwa ye na dernier jour mosusu abi ti lokwa tokuti abi ti ndako tokotana na biso le nyonso ti lokola aza bango siko nde baosala bongo bayebaki teke nga na oyoka bango mposo bayebe na oyoka bango baloba bongo te mpona kokima ti oye mutu mosusu ka ntongo etani yango mona boyambi mopaya mosusu ntongo etani ka bolimbisi boyambi mopaya mosusu ake na ndako ntongo etani ka akane kozala 4 jours ntongo etani ko nga nakendanga oyo nilango te nakendanga nake nzoka atala abi mam namoni na ndako oyo te bandeko na nga balobi tozwaka mokolo suka nga mpe nakamwa kaka mokolo ngo mpe nzambe abi naza na distraction te mpona okufa don naye kokompe kozwa yango ezalaki ya liwa bandeko na nga nabondela mokongo natangi babison avant nalala periode wana yebaki nosema mamba ba air à prière te me nabondela avant nalala babison ebele natangi bandeko le nalala nasenga moto amoni mosantu ezinga nge protege ngai bandeko nalala bato baye pendo akotika nde bakotelaka soki kaka bayembi basimba ngai bo babwakami kuna pu so bayembi basimba omoni courant nde ebwakaka motu bato wana bazobwakama mona abwakami bazalaki na chef na bango mbamo chef na bango agangeli me yo ozoko ozwa ete pwani yabi chef aza courant moye na simba ye eza te chef anayebisi mutu mosusu abi yozwa ye soki alinga te akimisi mabo bazolenga bandeko nzambe akomisa biso courant nga na mona yango balobi aza courant mwana moso aza courant nga nabelaki teke nzambe nakoma courant nga nabelaki teke o nzambe na nga sala nga nakoma courant nga nabaki ka nzambe moto na molimo santo eprotege ngai ezinga nga eprotege nga contre mabe nyonso bato wana balobaki baoya ozwa nga lelo nzambe moto na molimo santo eprotege nga makila na yo ezinga nga me le bango baye nazomona bango nge esika nalalaki nakomi paralyse
makambo mingi ezalaka so ozomona makambo ya molimo bongo yo moko okomi paralyse mootelema eza te moosala obouge liboko ya te mooloba ya te ozotala kaka soko koloba olobaka na molimo na bomoto boye esimba te nde esika na mona bango bakomi komona nga na komi courant bakomo bwakama kuna so moko alinga simba ka bwakami kuna anga simba ka bayebisa sikoyo mokonzi oyo abande koyebisa bongo me busu eyi ko azogange bongo busu eyi loni bosala doki bazokweya kuna bamo mokonzi na bango asiliki abi botikanga mona zo mutu ye tozomona ye ye alali awa te sikoyo ndenge nini tokoki komona ye te ndenge nini bokozwa ye te oyo akomi courant akoma courant ndeni mokonzi ya solo tokoka te ezobwaka biso courant akomi courant do bakokaki atako omonika lero mokonzi yango sikoyo lokola alinga simba nga na brutalité azwanga lero atiaka boye bwaka ye kuna aganga tokei akomi courant pu bapanzani bakimi ozomona do nyonso wana obeli no moto ya molimo santu eprotege nzambe ye moko amoni ke okoma na okoma courant bakoka na bango kosimba o te ozomona doki biso pe na mabondeli na biso toza pe tokoki koloba ke nzambe esala nga na koma courant bana na ngai sika bazolala bakoma courant mutu akoka kosimba bango to olinga simba nga abwakama kuna nde courant ebwaka mutu lokola yo osengi yango ekokokisama ozomona yo na bapriere na biso ngai moso na osambela na loba bongo nzambe protege nga susu na yebi bitumbe ya makasi nga binzambe nakoma courant le bakoyaka so bayimba simba nga nakoma courant ozomona oyo omonaka bamari de nuit bazoya bazosala bazongisa boye bondelaka bongo loba nzambe sala nga nakoma courant papa le bato mutu nyonso akoya koka kosimba ngai te so alinga simba nga bwakama kuna obonde mpe na bosolo omoni ekokokisama so omoni ozobondela bongo ezokokisama te oyebisi nzambe nakoma courant